soki faire azindi magolo bakoki kotondisa sali wana te soki lelo faire baanile concert na yo tolongoli na catégorie ya Fally tozongiso na catégorie ya baheritier bokotana na baheritier eza foti na biso te nga na musicien te na mpe na te obondela musicien te nga na ya oyo asala eloko ya bien tolobeli mema babouve mema bapetit na bacommunication omemeli biso kaka bano sala sacrifice faire sala sacrifice kende na bahopito pesa biloko maka uzazana mema ye sacrifice ilungazana mema ye sacrifice donc sala sacrifice Kuzado mutu ekei dupido mutu ekei mais baza na lupemba ya kotekisa bilete luka bato mosusu mobondo bazoloba mobondo eza te parce que babillet ezotekama bozoka sikoyo mobondo oyo bamigenyema bogangaki bamigenyema na ye moko journaliste David Mombele mobondo oyo badeko bolobaki faire ateki mobondo ya babiye boki bino mamakete oke eza lokuta masange bandeko na ngai oke makambo ya babiye faire vérité triomphe eza lokuta comparaison Fally faire mpo na nga ekufa nango soki baanile salo comparaison esili bandeko na nga bagolwa boluka bosomba babiye parce que faire gola azonga catégorie moko na baheritier watanabe baolokola ye na catégorie ya okomparaka ye na Fally soki kaka faire gola échoué na kopo oyo ba faire gola mbala moko déclassé donc na catégorie ya Fally bamekaki kojouer se faire bameki nano Adidas il fallait bamema nanu faire malembe bokende ne babersi bokende basali eza ebele il fallait pas bomema mbala moko faire na libulu wana oyo bomemelaki faire bandeko. Voilà, merci beaucoup bandeko na ngai bozolanda biso partout à travers le monde. Lelo tozali mercredi le 13 bandeko na ngai journal lelo eza mabe makasi mercredi le 13 napesi mbote pa bandeko nyonso bozolanda biso partout à travers le monde bandeko na ngai message oyo tozolansa yango beaucoup plus epa bandeko na biso bagolwa lelo le 13 titokoma samedi bandeko na ngai bagolwa titokoma samedi soki bosali effort te comparaison oyo tokomparaka faire na Fally ekosila lelo tozali mercredi titokoma lobi jeudi titokoma vendredi soki bosali effort te ya kosomba babiye ya faire comparaison tokomparaka Fally na faire ekosila comparaison ekotikala sikoyo héritier na bafere na bamusicien mosusu bandeko na ngai bajournaliste na biso ya Saint-Denis bazali batu oyo bazosalisa ndeko na biso faire gola Jésus de Niance ba erreur ebele bandeko na biso ba journaliste ya Saint-Denis dans la vidéo on a 5h du matin na lati boye na okende ba formation na okende musala nanga mais avant na bimanda ku bandeko na lobi na lancer message epa ya bagolwa bandeko na ngai nga nalingaka kosala ba émission ya lokuta oyo bino bandeko na biso bosalaka te napesa bino explication claire nayebisa bino awa na poto botika kopesa faire basale oyo Fally Ipupa azali kobeta botika kopesa yango faire gola botika faire abeta basale balobi soso aliaka mbuma oyo ya ekoki na mongongo na ye bandeko na ngai faire azali artiste ya munene ya pays na biso aza très populaire na mboka na biso mais Fally Ipupa azali artiste oyo lelo nga aloba ngo napesa différence entre ba fanatique ya Fally na ba fanatique ya faire banani bazalaka ebele banani bazalaka na capacité ya kobeta basali ya minene na explica bino clair que
Papa na ba mama oyo ba ko soutenir musique ya Ferré bana na bango nde ba fanatique ya Fally Ipupa. Bandeko na ngai. Bandeko na biso o a Saint-Denis bazo mema Ferré na libulu. Na explica bino ke ba papa na ba mama oyo bayaka ko soutenir musique ya Ferré bana na bango bazalaka ba fanatique ya Fally Ipupa. Moko soki tozolo ba vérité to sunga pe ba artiste musicien ya mboka na biso no. Ba journaliste à Saint-Denis lelo concert ezokende na risque ya annulation parce que bondimaki kobetisa ndeko na biso Ferré place oyo bana na bino bayaka kotondisa place bana bayaka kotondisa ezali bana na bino bagolwa nde bakendaka kotondisa ba Paris la défense wana po bana bazalaka toujours ebele bandeko na ngai. Lelo na concurrence ndenge ya musique ezokende musique ya mboka na biso toyebi ke bagolwa batiaki libaya place nyonso tu oyo Fally Ipupa azobeta Ferré pe fa beta yango bandeko bomoni bino moko ngai nalobaki na oloba na nga mingi te bomoni bino moko ndeko na biso sema Ketabu ndenge ye moko abimi parce que na minute oyo bandeko na ngai concert ekomi ya keba keba bandeko na ngai concert ekomi ya keba keba. Il fallait normalement faire abimisa ba communicateur bana na ye ba communicateur ba gouve ba bogard de la presse abimisa ba Fiston Frappe baya na poto pona ko sala communication bandeko na ngai. Stratégie Ferré fala ça na moment oyo ya ngwana. Ba Blaise créateur ba tesi ba mona bango ba musicien se ba to mona bango déjà je pense pas que bango ba koteki s'habiller. Concurrence ya musique ekendaka bongo ya na ngai Jésus de Nuance ndenge ba memaki ba Alexis Wetivagi wana eyaki na mbonge il fallait na minute obimisa bana na yo opesa bango chance ba kosala musala ya communication awa na poto opesi bango ata visa ya 6 mois ba ko fande la communication ya concert ya Paris la Défense Arena. Lelo imaginez futo ke na ndenge ya vérité soki lelo ndeko na biso Ferré la Jésus de Nuance concert wana ba annulé soki déjà Paris la Défense Arena soki Ferré akomi na capacité ya kotondisa te ndenge ma Ketabu alobi bagolwa bosala effort boteka ekoma ta 10 000 billets ça veut dire Ferré jusque là ba billets komi nano 10 000 te. Parce que ezali maloba oyo ma Ketabu ye moko tolandi ye ma Ketabu azoloba ke Ferré asala effort ateka ta 10 000 bagolwa basala effort bosomba ta 10 000 billets bandeko na ngai. Ba journaliste ya Saint-Denis tomonaki communication ya bandeko na biso ba journaliste ya Saint-Denis bolobaki depuis histoire ya musique ya Congo ebanda bino batu bokendaki ko vérifier eza na musicien moko te ateka nanu ba billet ndenge ndeko na biso Ferré la Jésus de Nuance ateki ba billet n'espace ya une semaine. Est-ce que boabi ke ba wario basomba 75% ya ba billet na bango dans 24 heures. 75% ya ba billet na bango na 24 heures. Yango moni mundele apesa Fally sali wana mbala ya Fally ezalaki mbala moko. Boko bandeko na biso bagolwa bozo hésiter nini? Bozela nini? Soit bagolwa aussi basombi billet, soit nombre na bino bagolwa yango wana oyo bosombi déjà billet oyo balingi baanile sale. Ngana loba yango bomema Ferré na badimension oyo ya basale oyo efabeta bandeko. Soki bomema musicien na ndenga vérité, bokomona musicien na akoprogresser. Na ebisa bino bato basoutenaka Ferré bazali ba papa bana na bango bakenda soutenir Fally.
chaque libote ezalaka papa na mama bazami balé, soit papa akufa, soit maman akufa. Bana bazalaka soit 10, bana bazalaka soit 5, bana bazalaka papa mususu ba papa mususu babota bana, mususu bana ba 10 ba 20. Lelo soki toamema ba musicien na biso na loenge oyo te bulu yeke oyo te kokosa ba musicien na biso, je pense pas que ndeko na biso Frère Egola ngaza na vitesse ya kokende mbala moko na Paris la Défense Arena. Yaya soki kaka lelo Frère banile concert wana ba concurrence ya Frère na fale katani mbala moko. Na ebite presse nini oyo bino bandeko na biso bozalaki presse ya kokende kaka kobetisa Frère place oyo. Na ebite bozalaki presse ya nini parce que faki botika Frère kende na malembe ba bersi eza wana basale ebele eza wana faki botika Frère beta na basale na malembe parce que ndenge bopesaki Frère libulu place fallait abetaki ya 40,000 na mbala moko. Bandeko soki concert wana ba annulé bandeko na ngai sans polémique concurrence ya fali na Frère kokufa nango nde yango. Donc bagolo bosala effort babiete kama to mona pe Gauthier se alobaki ndenge Frère pas zoki catégorie ya 25,000 places. Bossa l'effort, bossa les bénéfices que 25,000 places. Pour y avoir ce pas faire, ce qui les loba billet kamité, ce qui fait le concert on est comme annulé, faire à sopani bande konangai bagolois, bossa la effort. Bino bolingi concurrence te, boninga na ba communicateur belé, ils ont créé mama kele na réseaux sociaux. Bino pona bino ba gouve batika la ba loko ba valide ici ba komi ba international ba idor ici ba komi ba international guerre ya ba valide na ba idor guerre ya ba idor na ba gouve ezo peser les sous-souté parce que bango ici fallait monisi bango poto bandeko na ngai bango ici fallait monisi bango poto blessing allez-vous bango ici fallait monisi bango poto il fallait normalement équipe il fallait normalement faire atinda banzoi na ye. Et ça bato musu bazala ba fanatique ya ba petit wana. Ba gouve, ba bogard de la presse, ba fiston frappe. Yana bato mususu, ezana ba golo mususu. E pena ba wario mususu ba sepela na bango, mususu ki ba ye. E votindika pena ba wario pe ba kende ko somba ba biye. Bande ko soki kaka Egola ba annulé concert na ye wana ba. En guillemets, ezala nini ya comparer Falina Frère liso na mboko. Ce qui fait Egola Jésus de nuance ba golwa bosomba babiye risque ezali risque eza ya munene. Belanda distraction ya ba journaliste ya lokuta ya Saint-Denis te ba journaliste bandeko na biso ya lokuta ya Saint-Denis te. David Mombela zokamwa magetabu que non babiyango tekami te bongo bato bazalo betekami mobondo même yo moko David Mombela zalalo baki babiye tekami en désordre bamige nyema balobaki babiye tekami en désordre ya blague te biye tekami yaya na minute fallait atie déjà libaya na Stade de France a sauté déjà makambo ya bare na bandeko na ngai. Siko tolobi fallait na faire bazaba adversaire. Arena ya 40,000 places fallait abetaki tomonaki monde mobimbe yaki fallait salaki plein na malgré biso ba congolais to lukato boy. Yaya tozo au milieu du village. Faut to lo baka moko pe vérité. Lelo soki ndeko na biso Frère Egola sali wana beti yango te ba annulé kaka sali wana ba Frère azongi na même catégorie na héritier Watanabe basali ya ba 8,000 ba 7,000. To comparaison Frère na fali na ndeni. Comparaison ko kat bagolo bo fongola misu. Soki golo yo sombaki biye moko bakisa ko sombela Frère 5 billets
Bon multiplier 10 billets comme ça. Seigneur a ça l'empire kaya batu. Mais ba billet kuna mundele a retenir sale. Bo sombe la faire ba billet bagolois. Bagolois bo sombe la faire ba billet. Bola na ba journaliste ase de nite o ba ya kokosa biso communication ya lokuta bande kona ngai. Soki lelo esali ke faire concert annulé bande kona répéter loko to comparer les sous na falité. Fallait encore ça conquérant na Congo na biso Fallait encore ça conquérant na mboka na biso Congo to comparer les sous na mutu moko te. Kofi pachaka libaya kuna ba anila po billet zote kamate. Ba pesa Kofi visa te po billet te kamate. Siko fali a communauté unité de mesure ya ba artiste musicien congolais nyoso ke oyo aza na besoin concurrence nanga akende kotia libaya kuna. Kofi azindaka wana bandeko bagolwa bosala effort faire azinda ndenge Kofi azindaka te ke billet zote kamate. Sali wana ba anila bandeko na ngai ekosala soni makasi soki ndeko na biso faire egola concert wana ebetami te bandeko ekosala soni moko impossible. Soki faire egola concert wana ebetami te bandeko na ngai ekosala soni moko impossible. Fali bopesi ba grade nyoso. Fali moto ya compare na Yesu na Kongo kozala te. Bandeko. Yengo ba système oyo ya ba système ba système ba wario ba sala ka ke soki kaka fali atie libaya ba motivation liboso wario azwaka na sombi biye atie motema président à l'aise. Bino ba golo bozala motema wana te. Bino bagolo bozala mutema wana te. Lelo ndeko na biso faire mutema eza likolo, mutema eza ya komata, mutema mati mafuta, awami tu na koloba nini na mokili soki ba anile. Force ya faire eza epa na bino bagolo bo manifester bagolo bandeko na ngai bo manifester. Bosomba babiya faire egola, Faire egola, Jésus de Biens, oh, ezali événement ya munene, esengaka ntaba, meme, pesango sacrifice. Pesa ntaba, meme, sacrifice. Maka uzi azara na osala pe loko te, ilunga azara na pas osala loko te, kunzerbe azara na pas osala ne loko te. Pesa sacrifice yaya. Eza sali ya munene babetaka ngo te pona makelele ya batu ya media ke baotia makelele, batu ya media baotia makelele ke koton. Awe ezali makambo ya bokoko. Zomu Kongo bamikongo na bango ezosala eloko te wana bakende kopesa makambo epesama. Musique ezali likambo ya sacrifice. Sacrifier premier régner bandeko na ngai. Wana ezali musique eza église te bandeko na ngai. Musique eza église te oyo fera kofandisa bato wana atalaka bango kaka boneti ba camarade na non. Musique eza église te. Fali azotondisa ba place, bokanisi ba place yango etondaka par hasard. Bokanisi ba place wana ezotondaka par hasard, boalali alamuki ba place wana etondi par hasard bongo. Etondaka par hasard bongo te. Bokende kopesa sacrifice na ba orphelinat bosomi basaki ya loso, boke kobimisa bana na ba maternité, bosala sacrifice, faire egola jusque là. Ata moko faire egola sali ezate, azo préparer spectacle ya munene, faire fongola maboko na badon. Faire fongola maboko na badon, boka sema ke. Awa maiki. Des problèmes, il fallait écouter un repos, ba conseiller na éviter. En oui, ba concert, problème au les gars qui aux États-Unis, bon ba élection États-Unis, ça dit que ba visa, c'est juste ça. Et puis on a l'ingité que
au Canada, il fallait ça aux États-Unis, et on a tiré pour janvier. C'est tout à fait normal, le 8 ans, l'élection, il y a un dérangement. Pour la JB Piana, les 31 décembre, c'est ça annulé. JB Piana, le salle, mon sous-sous. Il fallait ça, les manas Maribel et Beta Maïsouté. Apparemment, il faut toujours ma information, mais je crois que c'est annulé déjà. Et il y a le salle, mon sous-sous. Et ça, toujours. En tout cas, on a eu information. Voilà, bandeko na ngai bagolwa ndeko na biso faire gola Jésus de Niance aluka asala ba sacrifice na ba hôpital par-ci par-là. Soit ceux qui kopesa sacrifice ya ko aider bandeko na biso na ba hôpital te, soit ndeko na biso aluka asala ba sacrifice ndenge bato mosusu basalaka ba sacrifice. Boka suma ketabu. Voilà, tous les télénis et tout comme il a souka, merci na passage na. Merci en tout cas, Négo Tiganga Kimia. Oh là là, réveille ça là parce que ceux qui te connaissent un peu. Na CPLI, na nyoso, et puis na félicité, na émission dengue continuer quand na lire. Tozela nano po oyo eza yango penate toluka pena sema ketabu awa makambo azoba parce que ceux qui to biso to lobi bolobo boyeboy. Maroc, bana ko lokanzela ko ya awa les te bana ko pesa te comme ça courageux. Bozela en tout cas bandeko na ngai nazoluka kaka babiloko ya maketabu ndenge azolobela côté ya Ferregola soki dans 10 jours awa soki soki lelo dans 10 jours Ferregola bato basobi babillet woka mais ça lokola arena esengaka billet etekama na seuil moko boye et risque wana eza palpable eza lokuta te donc nasengi basala ba live babenga bato pour basomba batike et que batike qui poussana sinon te concert et aux ala canceller tout ce que bazolanda wana puisque babana ko mona ngate na lobakate na fandi et tout et ça ba fausse information et les gens le que bagola bakoki ko somba te bagola ba beta Adidas Arena c'était combien de billets bakoki c'était kapuna Adidas Arena bateka ba plus de 9000 billets est-ce que c'est possible te ba somba yango sikoyo pour que concert wana et betama. Mais pourquoi l'enterre on est allé dans la vente à l'enterre dans vente à billet ça parce que bagolo bana bango cirque temps eza mais ça wana pour que et valider concert wana et ça la continuité pour ba mon risque ya perte il faut bagolo ba somba ticket lelo sont capables de sommer 10 000 tickets les lots, ils sont partout dans le monde. On a nazolo babouya bofingi atabofingi. Bande konangai est-ce que bozoka sema ketabu abi basomba babillet les lots abeti les solo ya 10 000 billets c'est que te konabiso faire gola Jésus de Niance ce qui toke bien c'est que 10 000 billets na nous été kamite bande ko bagolwa bo fongola misu bosomba babillet parce que awa sikoyo ndenge tozokende boye makambo oyo etali comparaison ya faire fali ezokatana nango soki bosomi babillet te bandeko biso bareprochanga mpo na calendrier bozela natiela bino nini oyo eza calendrier na biso ya église ya prophète Emmanuel Dodi nalongola nano janvier oyo totiango na novembre na novembre pour voter la date bien pour le battre que bon oh là là et kembala moko boy bon toko bambango après toko tika pe photo ya prophète yé moko kaka. Donc on est à calendrier na biso ya ba franchi bande konanga isema ketabu abeti li solo oyo etali 10 000 places bolu ke ko ma 10 000 places ça veut dire ma ketabu makamba lobi photo vérifier c'est que fait la commune on a 10 000 billets donc boyoka
lelo. Ils sont capables en somme à 10 000 tickets lelo, carte na bango. Ils sont partout dans le monde. On a nazolo ba boroya bo fingi atabo fingi atabo lobby ceux qui conservent nile ils ont raté na information et na mona qui ba so bomba ba information. Service à communication botia remonter ma ba bien information la débita. Laura Tendance l'équipe mobima batrisi atadi kombote. Ba bien information la depuis kala. Marco ça magé on continue mais on a pouvait montrer série dans Laura Tendance. Non, pas de problème là Laura Tendance. Laura Tendance azali les charges qui conserve ça quand c'est les gens tout là ils ont tout ya communication. Mais il mutaza wana azala je suis responsable de la communication t'es assez que je sache. Et comment nani na éviter David Mombé les gens miko na obélé la bagoloa parce que ma billet concert ils ont un risque à annuler. Ah mon bondo on se couille ça ouais puis vraiment mon bondo gaye. Sœur Nangai Pauline Lumumba, RDC Monde, Sœur Nangai Pauline Lumumba, RDC Monde, Sœur Nangai Pauline Lumumba, RDC Monde, Sœur Nangai Pauline Lumumba, RDC Monde. Oncle Patrick Amisi, ya Mama Julienne Ngongo, Oncle Patrick Amisi, ya Mama Julienne Ngongo, Zetikiri, 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 ndeko ya Vero Kiri. Zetikiri azali ndeko ya Vero Kiri, bazali yaya na leki Vero Kiri, Zetikiri. Venanga Louison Mbata na Cape Town. Fere kola Jésus de nuance awa marque tabu makambo solo ba ezali ndeko bangisa batu bandeko na ngai. Pour ba mona risque ya perte il faut bagolo ba somba ticket lelo. Ils sont capables en somme à 10 000 tickets lelo, carte na bango. Ils sont partout dans le monde. On a nazolo ba boroya bo fingi atabo lobby ceux qui conservent nile ils ont raté na information et na mona qui ba so bomba ba information. Service à communication botia remonter ma ba bien information la débita. Laura Tendance l'équipe mobima batrisi atadi kombote ba bien information la depuis kala. Marco ça magé on continue mais on a pouvait montrer série dans Laura Tendance. Non, pas de problème là Laura Tendance. Laura Tendance azali les charges qui conserve ça quand c'est les gens tout là ils ont tout ya communication. Mais il mutaza wana azala je suis responsable de la communication t'es assez que je sache. Et comment nani na éviter David Mombé les gens miko na obélé la bagoloa parce que ma billet concert ils ont un risque à annuler. Ah mon bondo on se couille ça ouais puis vraiment mon bondo gaye. Uzima kabo wapi Oyo David Mombé loza mama na likromoko impossible. Bino ba journaliste à Saint-Denis Volobi fait rigola da minute depuis musique ya Congo e banda mutate ka ba bieneti. Neti faire azalaka te botika kokosa bato balandaka binoko botika kokosa bato balanda ngam na lobango clair ke faire gola bato basoutenaka ezali bapapa ya bawarion bapapa ngo pe ba diviser bapapa mosusu bazalaka bawarion lisusu donc bana ya bagolwa bango nde bazalaka bafanatike ya Fali po pa Fali azalaka na avantage par rapport ya feri na basali ya nga pekisa bino na bibotika makambo ya lukela feri basali ya minene oyo bapapa na bakoka kokende kotondisa yango te bapapa na bakoka kokende yaya papa mosusu amibenga kaka naza golwa papa aza ba charge ebele na mutu papa aza ba problème ebele na mutu papa aza ba problème ya famille yaya eza impossible na décembre boye faire gola ba parents wana ba papa wana batondisa sali wana basala ba yaya tobelela kaka mais ekozala pasi lelo soki concert ya ndeko na biso faire gola eza annulé ekozala pasi parce que twana besoin musique na biso ya Congo Fere aza awa, Fali aza awa, Héritier aza awa, Fabregas aza awa. Soki sali wana esali ke Fere gola pe azindi ba échoué bandeko na ngai ekokoma pasi. Calendrier na nga ndenge naza boye na lancer message na ministère des affranchis na loki septembre
namoni septembre te nayebi te soki eza na mopanzi nini zela bakabola novembre novembre yango ah bakabola bamwa ah ok donc kote oyo eza kote oyo ndenge calendrier na biso eza kote oyo batya février avril batya mbala moko juin toke na août mbala moko toye na décembre mbala moko ah oh là là donc côté oyo na calendrier na so bafranchi côté oyo ya page ya likolo eza janvier mars mai juillet na septembre novembre donc décembre aza côté oyo donc il faut na tourna sikoyo pourquoi eza deux côtés faut na tourna nayeba calendrier na so bafranchi bandeko na ngai fallait pour 2025 lancement officiel ya Stade de France Paris la Défense Arena ya koisaki yango déjà to c'est la marque était voici ça parce que nayebisaki ndeko na biso faire gola zo bana na bagouve baza très important na communication awa na poto Bables créateur baza na mbanga nini ya koloba mutayoka il fallait bomema bagouve wana baye bakomi oleka ba plateau nyonso tu elingaki esala mwa makambo mosusu tokende nayebisi bango naza na bainformation ozali na kini okoti pari pas même une semaine soki biloko oyo yango yango oyo babenga ekipe na bango artiste aza na minito aza na Paris nasuki wana éviter vraiment ma musique où est la sonne à date les 15 DJ Gola King ya ba DJ ozolanda biso DJ Gola King ya ba DJ Dani Pova DJ Gola King ya ba DJ Dani Pova bozolanda biso Dani Pova fait nanga pato kapangala DJ Gola donc DJ Gola ozolanda biso to kana nsusu kaka bakola ba capable ya rotondisa salwana mais communication makambaza koloba ezali koambrouiller ba fanatique ngai kaka na ba micro ya ba journaliste na loba boy sale nyonso tu fali pour ba rotondisa faire rotondisa ina assure bon na lelo difficulté ezali communication ya mouvement eza kopesa ba information ti mobondo bazoloba mobondo eza te parce que babillet ezotekama bozoka sikoyo mobondo oyo bamigenyema bogangaki bamigenyema na ye moko journaliste David Mombele mobondo oyo badeko bolobaki faire ateki mobondo ya babillet boki bino momarkete oke eza lokuta mensonge bandeko na ngai oke makambo ya babillet faire vérité triomphe eza lokuta comparaison fallait faire pour nanga ekufa nango soki baanile salo comparaison esili mobondo bazoloba mobondo eza te parce que babillet ezotekama bato baza kosomba babillet te bato baza sûr que toa encore na 6 mois tozela tokosomba babillet sale U Arena na sala Bataclan et ndenge moko te U Arena eza na 40 000 places et na 40 000 places wana il faut seuil moko boye ekoka na ye te mpona diminuer papa Hervé na ye nde kobeta sonnette alarme David eza important concert eza na danger concert eza na danger bandeko na ngai sema beta balobi concert eza na danger bandeko oyebi soki fere baanileka concert na ye oyo baplateau tu ya Saint-Denis bobima pena balage Gauthier Sei akwei mbala moko na mai Gauthier Sei abimi mbala moko moto alokuta bamigenyema bozalaki pressé
bozomona sikoyo makambo oyo ya kozala au milieu du village te makambo oyo ya koluka okwesa artiste oyo bomatisa artiste oyo na makasi lelo bandeko makambo oyo ndenge ezomema biso tosouete te ekoma na niveau oyo bandeko nanga bagolwa boluka bosomba babiye parce que Frère Egola azonga catégorie moko na baheritier Watanabe balongola ye na catégorie ya komparaka ye na Fally soki kaka Frère Egola échoué na kopo oyo ba Frère Egola mbala moko déclassé donc na catégorie ya Fally bamekaki kojouer se Frère bameke nano Adidas il fallait bamema nanu Frère malembe bokende ne babercy bokende basali eza ebele. Il fallait pas bon mbala moko faire na libulu wana o bomemela ki faire bandeko parce que le kaka soki faire ka libulu wana emeli ba espoir ya bastar de France déjà place il fallait accueillir espoir wana ezali lisusu te bandeko na ngai no soko zoboya mbolo ko ndimaka tambangu na ye bandeko Fally lelo na Europe soki lelo Fally lelo azo résister makasi na Europe ba fanatique na ye wana pena bazalaka motivé soki bayoki kaka Fally tala sikoyo Fally déjà arrivé na ye déjà na poto Fally aye na poto kaka boye kokoma na kokoma ba fanatique na ye batondisaki déjà basali na ye oyo annonce kaka sikoyo abetela décembre bafani na ye bawario na ye bango kutu balingi débat te balingi kutu débat te ke bémission bando salema bosomba te sikoyo na bosomba esi basombi yango ya kosomba wario kutu azokipe te ke yo décembre il faut na aider famille décembre faut tosala wario aza nde mopesi mbongo ya mbangu mbala moko bawario si de bavidane deja na basali babiye basombi ya koso siko bagolwa bozozela nini bagolwa bandeko nanga bagolwa bozozela nini bagolwa bozozela nini bagolo bozozela nini pona kotondisela fere nzambe nataka oyo nakata nanga po nakata Joël Salambi le millionnaire nataka boye Joël bino nanu bosombi babiye te Joël Salambi nanu bosombi Cardozo Fashion Gela Wangi nanu bosombi kaka babiye te mama Clarisse Mayamba asombi nanu biye te Clarisse Mayamba asombi nanu biye te au fin de l'année Mbongo famille na Kinshasa Clarisse Mayamba asombi babieta boyo asombi nanga ezali bagolo ba capable ya kotondisa salwana mais communication makambaza koloba ezali koambrouiller ba fanatique ngai kaka na ba micro ya ba journaliste naloba boye sale nyonso tofali mpo bakotondisa ina assure na lelo difficulté ezali communication ya mouvement eza kopesa bainformation te mobondo bazoloba mobondo eza te parce que maketa balobi mobondo eza te bato baza kosomba babiye te bato baza sûr que toa encore na 6 mois tozela tokosomba babiye sale U Arena nasala Bataclan ya ndenge moko te U Arena eza na 40 000 places et na 40 000 places wana il faut seuil moko boye ekoka na ye te mpona diminuer papa Hervé na ye nde kobeta sonnette alarme David eza important concert eza na danger concert eza na danger monoko na nga na lobi mais kaka yo moko marque olobaki onatalaka oyepa ya confrère na biso Frank Stemai na profiter na pesi Stemai mbota ata biso nako olobaki place nyonso fallait akobeta salle nyonso fallait akobeta fera akobeta yango koto ngai na boya na ngai vi oyo ya kozala parti pris po baconcert na bino oyo azindi oyo katelemi tolobeli oyo azindi na miniti oyo soki fere akoki te tokoya kokritike bandeko tokoya kokritike Fally abetaki asalaki plein ata tosalaka baémission ya koboya baimage etikala tomona couloir wana bato fulu lelo soki tozomisika ya vérité
musala na biso pe kozwa valeur. Fallait à ça la plein, il y a blaguité débordé. Lelo, ceux qui fait concert oyo, faire bon la saison, ceux qui au coquille concert oyo, il y a Paris la défense, ceux qui va gaulois, va coquille coton du saté, tolongoli officiellement na catégorie à Fali Poupa. Zala au milieu du village, au CPLA. Zala au milieu du village, ceux qui fait la zindi, ma gaulois, va coquille coton du salut, on a ceux qui lelo faire banile concert na yo to longoli na catégorie ya Fali to zonso na catégorie ya ba héritier bokotana na ba héritier eza foti na biso te ngana a musicien te na pe na ta bon de la musicien te ngana ya o asale loko ya bien to lobeli mema ba bouve mema ba petit na la communication o memeli biso ka bano sala sacrifice faire sala sacrifice kende na ba hôpital pesa biloko Marc Aouzazana, mais maïe sacrifice, il Mazana, mais maïe sacrifice. Donc, ça va sacrifice. Kouzado, Moutou Ekeri, Lupido, Moutou Ekeri. Mais, Bazana Lupe Mbayarote qui s'habillait. Luka Batumususu. Tolo Bate, Pobiso, Bako Bat. Là, t'as sa patte, on en oh. Eh, Bazo Ebi Sabino. Bosa la sacrifice pour que la rotika ba don ya biloko kuna soki wapi ba concert ya minene boyo zo senga ba 40,000 et senga la sacrifice ya makambo ebele yo somona ba wera bazo beta ba zeniti na bango na banini bazalaki ndera ke robeta pamba il faut mbundele lati akende kuna pesi vite ya imana babis Bon, na Fali te soki préparer événement munene. Akenda ko sala badel tina ba Guinée. Partout azokende. Ko pesa ba bébé, biloko ba mbongo ba bima na ba maternité. Faire au sali ata sacrifice moko te. Ata ya Goma, bana Goma kuna pe opometaki bango ti lelo bazolia te. Siko yaya, boze la concert etonda kuna sacrifice. Ce que sacrifice à Kokaba ezate. Bon mosala David Matadi ba les adini pona ba maka ozi na ba ilunga. Bango ba rofanda ka ba lembo ngokese ba lembo ngokese. Bakende basale la pe okese na bakende pe na bakende pe kote ba kokende kuna basale la pe okese. Mbongo kaka olia kaka mbongo. Donc, awa to komi na risque ya munene, bandeko na ngai bagolwa, risque ezali. Bona na ba journaliste na bino asendeni wana te. Risque ezali, risque ezali. Faire atikala na raya Fali ou faire azoma na raya héritier. Risque eza munene, sorti bosomi billet faire azongi na raya ba héritier, soit bo renforcer ba billet faire atikala kaka même mesure na Fali. Po soki ba anile concert wana bandeko na ngai te matato kita biso ba oto za net to longola faire na catégorie ya Fali to soki c'est na catégorie ya héritier. Bo sala effort ba golwa bo fongola misu bo suma ba bien na bino malobo ta marque ta bazolo ba bo so kana bino te. Robi ba golwa ba moni concert na ba nul. Mais oyo mobundo oyo tu ba obili la mobundo. Ezali bagolo ba capable ya rotondisa salwana mais communication makambaza koloba ezali ko embrouiller ba fanatique ngai kaka na ba micro ya ba journaliste na loba boy ça l'union surtout Fali pour pas rotondisa faire rotondisa il assure bon na lelo siko na lelo difficulté ezali communication ya mouvement. Ils ont coupé sa information. Mobondo, bazolo ba mobondo. Mobondo isati. Parce que, babillé, ils ont été kama. Bon, on a dit ça à Okende. Et côté nango. Boki, oh, il fallait que tout ça. Côté les bino déjà dans mobondo isati. Mobondo isati. Bok. Robi, bagolo ba concernant ba nul.
mais oyo mobondo oyo tu baobelela mobondo ezali bagolo ba capable ya kotondisa salwana mais communication makambo aza koloba ezali koambrouye bafanatike ngai kaka na bamikro ya bajournaliste naloba boye sale nyonso tofali mpo bakotondisa fera kotondisa ena assure tibongo na lelo sikoyo na lelo difficulté ezali communication ya mouvement eza kopesa bainformation te mobondo bazoloba mobondo eza te parce que babillet ezotekama bato baza kosomba babillet te bato baza sûr que toa encore na 6 mois tozela tokosomba babillet sale U Arena na sala Bataclan eya ndenge moko te U Arena eza na 40 000 places et na 40 000 places wana il faut seuil moko boye ekoka na ye te mpona diminuer papa Hervé na ye nde kobeta sonnette d'alarme David eza important concert eza na danger concert eza na danger monoko na nga na lobi mais kaka yo moko marque olobaki on atalaki ongo epai ya confrère na biso Frank Stemai na profiter na pesi Stemai mbota ota biso na Congo olobaki place nyonso fali ya kobeta salle nyonso fali ya kobeta fera kobeta yango au moins tozobima jida lisusu kaka yo balusi ke okomi na doute na maloba oyo olobaki nakomi na doute te naza na bainformation sûre ke concert ya fere ekomi na risque ya kozala cancellé parce que équipe ya communication bazoloba na bato vérité te na répéter les Gaulois sont capables ya kobuka salwana mais pour la plupart ya bato baza ko informer ba Gaulois ba oyebisa bango makambo te peut-être pour bango pe ki jeza oyebisa bango te que baza ko ndongwana na organisateur que biso il faut tout monde nombre moko boye ya ba billets vendus ou sinon toujours canceller concert totikali na mikolo mike émission oyo baza kolanda ngai pa na David ndenge na belela na Adidas ndenge na eko belela bagolwa o bazolanda biso bagolwa na rosa la contre binote je suis pour la musique congolaise soki bolingi concert o ebetama on s'est mobilisé à 20 000 sikoyo ata 10 000 bozo ba carte de banque na bino bosomba ticket sinon tozalaka na maya miso kolela nanga pe na kolela lobi bakolo ba moni concert na bamba